Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir selon Oyo ezali koya kokuta bino. En tout cas bandeko tozali kaka koloba kolala kolamuka ezali abitidi te, ezali kaka ngolu oyo nzambe apesaka ngai na bino. Raison pour laquelle esengeli to alaka reconnaissant ou bien reconnaissante na nzambe wana oyo asila kosala likolo na se. Ah bandeko na ngai, lelo toyena makambo ndenge kaka tolobaka mibale misatu te. Donc tozali komekola kaka oyo nzambe asila kopesa biso. Lelo bandeko na ngai ezali bongo kaka exhortation, eza enseignement te mais exhortation. Mais toutefois tozali kolobelela kaka sur la parole de Dieu. Bandeko na ngai lelo na ye kaka kosala synthèse, ou bien na ye kaka ko commenter, ou bien na ye kaka kosala kama suite moko ya mukuse. Me mingi bandeko na yeli na lisolo oyo ya Daniel, oyo frère Mai papa na biso asila ki ko décortiquer po na biso bandeko. Mais to mona ki papa Mai ase donné ki mingi na français lingala ekota ki kaka mukie. Bongo tozali wana pona komekola bandeko na biso nyonso tu, surtout bayoka kalingala oyo français sala kaka mwa kokoso pona basila pe kozwa par na bango. Po parole de Dieu ezali wana esengeli ekende bandeko nanga na monde entier. Esengeli ekende na barasi nyonso esengeli ekende. Pona mutu nyonso tu na tango ya suka asila kobikisama. Raison pour laquelle bandeko to ye lisusu liboso na bino pona kolakisa bino toujours oyo nini papa Mai asilaki koloba. Bongo enseignement ya papa Mai oyo azulaki biso exemple ya Daniel. Bandeko biso nyos tout mona ki tozana lisu te pona kotanga Bible pona kolakisa bino ndenge nini ezalaki. Boyokaki yango bandeko. Exemple à Daniel oyo azulaki biso, alakisaki biso bandeko Daniel na libulu ya bakosi. Bandeko bakosi ezali bongo ba lion. Totala stratégie nini oyo monguna salaki pona roi asilaki kolinga Daniel mingi. Bandeko roi alingaka Daniel mingi na mboka wana. Yango wana banguna bamonaki pe bakosala mutambu na bango na lolenge mususu te, mutambu bakosala kaka sir mutu oyo roi alingaki mingi ezalaki bongo Daniel. Lokola bamonaki Daniel alingaki nzambe na ye mingi, bango pe bakei ba intoxiquer roi, mutu nyonso tu oyo akobanda kosambela nzambe oyo asala likolo na se basala nini babwaka ye na libulu ya bakosi. Pona nini bayebaki deja Daniel ezalaki bongo style ya vie na ye chaque jour ya kotia nzambe na ye liboso. Bayebaki piège wana bakosala mutu akokwea na piège wana oyo akokangama na mutambo wana kozala mutu mususu te ezalaka mutu oyo roi alingi mingi bandeko. Total be stratégie banguna basalaki. Lolenge moko bandeko e stratégie oyo banguna bazali kosala na bavi na biso. Yangai na yo bandeko banguna balali pongite e stratégie pe bango bazo sala lolenge wana. Bandeko en tout cas enseignement wane benisaki ngai makasi Nathalie bongo na bandeko oyo bazana kamwa kokoso na ba moya français bakosuka wapi na enseignement ya kitoko boye. Papa Mai lobi mingi na français lingala mukie. Mais ekesunga pe bandeko oyo bazalaka pe na kokoso na français c'est pas un problème. Yangwana nga na yete na limbola muke na chali suka mwa pilipili na nga na ba mungwa na nga kama ba commentaire po esala malamu mingi na libota na bana na nzambe. Bandeko même stratégie yangwana monguna bandeko azali kosala pona ngai na yo banguna na biso ba croiser maboko te. 24 heures sur 24 bazo sala bazo luka lolenge nini oyo baleka na kokwesa biso.
tozali komona yango bandeko na ngai okomona mba mususu spirituellement monguna soka zo luka yo azokoka yo te même physiquement ya azali koluka lolenge nini aleka na kokwesa yo bozomona banguna babiloko oyo bazali kosala na bapembeni na biso donc esengeli mwana na nzambe bandeko azalaka éveillé totali ba pression oyo Daniel asilaki kozwa bandeko na ngai me Daniel atikaki nzambe oyo akelai ata mokolo moko te soki Daniel akomaki yo point atika nzambe na ye ata mokolo moko te pona nini ayebaki munene ya nzambe wana bandeko ngai na yo esengeli na biso to reconnaître qui nous sommes to reconnaître nzambe wana azali lolenge nini pembeni na biso esengeli bandeko ngai na yo pe to reconnaître munene ya nzambe wana to reconnaître bandeko ba bienfait na ye ndenge balobaka comptez les bienfaits de Dieu bandeko nani oyo akokoka kotanga ba bienfait ya nzambe mutu akokoka kotanga yango ezate eza lokola suki ya moto mutu moko akokoka koyeba nombre ya suki oyo eza na mutu na ye ezate lolenge moko na mabele bandeko ezala bazwili o kaka kamo mukie kaka boye okokoka kokonte yango te lolenge moko bandeko ba bienfait de Dieu oyo ezali kosala na kati na bavi na biso bandeko tokokoka kokonte yango te selima tozala reconnaissant kaka na ba bienfait ya nzambe nani oyo akokoka kokonte yango azali te selima tozawana pona kaka ko remercier kaye ko senga kaye merci ko reconnaître ye bandeko na banzela na biso nyonso lolenge Daniel asalaki ya ko reconnaître nzambe wana ya ko reconnaître mes bien-aimés munene ya nzambe wana raison pour laquelle Daniel lokola comprenaki munene ya nzambe wana yangwana bomoni bandeko na ngai Daniel asilaki ko tenir ferme na style ya vie na ye bandeko malgré basalaki ba piège wana nyonso bino moko bomonaki batu ba prier te bandeko bilei na biso ezali prière na biso bongo bandeko to pekisa ba pekisa biso nzambe na biso bilei na biso kezala wapi kozala kufa yangwana mingi siloga na biso tozwa libanda ya Yesu bomo yezali te bandeko c'est vrai bomo yezali te bandeko bomo yezali te ata moke bomo yezali te raison pour laquelle esengeli tokangama bandeko tokangama lolenge ndeko na biso Daniel alakisaki biso exemple tokangama frère Maya dimboleli biso Daniel azalaki mwana ya nzambe te bandeko Daniel azalaki mwana ya nzambe te mazalaki serviteur mengai na yo lelo tozali mbana ya nzambe tozali mwana ya nzambe esprit de Dieu na kati na biso et non sur biso mais en nous mes bien-aimés ezali sur biso te mais en nous na kati na biso tozali komema yango total la différence wana mais muto azalaki na esprit na kati na yete oyo ezalaki sirie seulement botala zo sasali ngutu ya minene koleka biso batuto ali komema esprit de Dieu na kati na biso quelle honte mes bien-aimés quelle honte ya ko désobéir na nzambe oyo akela yo mutu akeli biso ngutu tozo linga biso nde sikoto leka ye na mayele bomoni place memi biso bandeko na ngai batu oyo nzamba akeli me batu wana bazolinga sikoyo baleka nde oya keli bango na mayele voilà résultat tomoni yango olie pe to lamuka bandeko to lingi kaka ko lamuka te Daniel l'herbe kwesaki mibeko bandeko na ngai Daniel abanga kite Daniel aloba kite ke bandeko soki na sali boete na kokufa tika kaka na tosa Daniel asalaki yango te Daniel atosaki te atenaki ferme na style de vie na ye ndenge moko pe bandeko nazali koya kotelemisa moko na kati na bino oyo asilaki kolemba bandeko telema bandeko oyo sa kokutana na exhortation oyo asila kotelema bandeko kozala ya kolala te nzamba zali wana pour yo oyo asalaki na Daniel
po azalaki na confiance na ye alakisi mpe munene na ye epai ya mwana na ye po azalaki na confiance na ye boni ya kosala yango mpo na ngai na yo soki tozali kogarde confiance na biso bandeko ezali trop tard te nzambe wana bandeko alali te nzambe wana yalaki hier aujourd'hui pe éternellement nzambe wana changeaka te me bien aimé nzambe wana azali mpo na ngai na yo bandeko total exemple ya Daniel bandeko Daniel alobi lokola ngutu bokwesi mibeko oyo batu basambelaka te basambela kaka banzambe na bino wana oyo ya bikeko alors ngala kosambela le vrai Dieu créateur de l'univers Daniel abandeki kosambela comme d'habitude bandeko tongo midi pokwa yangwana bayaki kokanga ya franga de li balobi roi ye wana oyo azali kotosa te na mibeko oyo tozwi oyo mibeko na yo kwesi abazali kotosa ta lao bazwaki bango bandeko bakei kobwaka bango bandeko na libulu ya balion ya bakosi bandeko nzambe amonisamaka nzambe asalaka miracle na ye totala roi aza babengi fami te me bakonkibini na ye bakonkibini donc bamakangu na ye bandeko totalaka batu ya mbongo lolenge bazalaka bamimonaka mbongo na bango nde ekoki na nyonso oyo bazobosa na bandeko nzambe wana leki na nyonso roi butu wana azwaka pongi te roi kokaki kolala te mpo na nini alingaki Daniel mingi mezalaki kaka monguna mutu atravayaki elekelela bongo roi yebaki te ke batu wana bazalaki contre Daniel o babandeki kosala bamibeko wana roi akomprenaki yango te bandeko neti azalaki na kutu metangu mibeko yango yepe kaka kokwea na Daniel oyo alingaki mingi roi ntuka motema na ye nyonso etondisamaki na mawa butu wana kokaki kolala na bamakangu te akipaki ngutu bango te azwaki pe pongi te tongo bandeko ye mutu aliboso akendaki mbangu na libulu wana bandeko oyo babwakaki bango bandeko akendaki mbangu pona monaki moye te akei mbangu bandeko abeleli Daniel na ye oyo alingaki mingi akamwe Daniel a répondre akamwe bandeko yo mutu normal babwaka yo okomikomela na sete pa balion bazali balion bakosote bandeko bakozwa yo a partir ka ya likolo na espèce bakozwa yo bandeko bakokanga yo badeshire yo bakati yo mike bapanzi mais totala ti bazobwaka balion neutraliser balala bapongi neutraliser memi bazotala mayele eza te makasi ezali te bandeko botala miracle ya nzambe bandeko na ngai tokangama na liloba ezali malamu mingi mpo na ngai na yo parce que liloba wana yango ezali bomoi roi abeleli bandeko abeleli Daniel na ye alingaki mingi ayoka voix ya Daniel et répondre roi kamwe akomprenaki nini oyo ewutaki koleka roi akomaki na kanda makasi amonaki ke bakosaki ye batu wana nyonso oyo bakendaki kosala bestratégie wana pembeni ya roi ebalukelaki bango bandeko ebalukelaki bango roi lobi bazwa bango nyonso wana bango siko baremplace na libulu wana pai Daniel bandeko autaki bamonaki somo bamikomelaki nanu na sete balion bandeko bakamataki bango deja na likolo wana bamikitelaki te bango nyonso bazalaki lisusu te bakufaki sur place balion bakosi baliaki bango bandeko na ngai to tenir ferme tango to tenir ferme bandeko na kati na mukili oyo na kati na ba mikakatano nyonso tozali kokutana nango bandeko ndenge kaka batu balobaka après la pluie c'est le bon temps bandeko mbula tango ebeti makasi lere esilaka tomonaka mukili nyonso eyindaki ekomaka kitoko éclairage ekotaka mutu nyonso asepelaka lolenge moko bandeko ekozala mpona vi na yo
bandeko lolenge moko ekozala pino pona vina yo tokomona penza nyonso tu bandeko ekekoma kitoko pona yo bandeko na ngai Daniel azwaki gloire lisusu ndenge balingelelaki ye ezalaki lisusu bongo te ekomaki plus balobi mibeko ekwei na kati ya mboka wana oyo nyonso tu akomeka na nzambe ya Daniel balobi oyo akomeka te na nzambo asala likolo na se me balobi oyo nyonso akomeka na nzambe ya Daniel me bien aimé ngai mama Ana oyo nyonso akomeka na nzambe oyo ya ngai yo muto ozali kolanda yango oyo lingaka nzambe oyo nyonso akomeka na nzambe oyo ya yo oh bandeko na ngai totala valeur oyo Daniel asilaki kopesa na oyo akela ye bandeko na ngai pourquoi pas ngai na yo topesa valeur na oyo asila kokela biso pourquoi pas mes bien-aimés topesa valeur mes bien-aimés na oyo asila kokela biso ekozala très important na kati na bomoi na biso bandeko ezali malamu mingi bandeko tobanga nzambe totala mokili ndenge ezali kokende bandeko totala binemi ya Daniel ndenge babwakaki bango ndenge bazwaki liwamba la moko lolenge moko na yo yebake tango bundani bandeko na kati na bitumba oko garde likia na yo olongi bandeko yote mutoko bundisa banguna na yo kasi nzambe ako confondre bango okomona banguna na yo pai bakosukela ekozala malheur pona bango bandeko bamisusu soki bakoya kotatolango te na munoko na bango bandeko bakokutana na liwa nzambe wana bandeko akobunda pona yo ndenge kaka balobi na biso na Exode ye bandeko azali ko bénir ba oyo bazali ko bénir yo pe azali ko maudire ba oyo bazali ko maudire yo bandeko oyo nyonso bakobundisa yo bakokutana na kanda na nzambe oyo nyonso balonaki ya mabe na nzela na yo bandeko ekozala partage na bango eno ya yo pona nini otie nzambe na yo na première position me ngai na bino bandeko yebake bandeko tango longi banguna na yo wana sor oyo babwakaki kote na yo malere oyo bango bamonaki ezala kote na yo yango siko ekozala nde kote na bango eloko oyo esengeli toyebaka yango wana bandeko na ngai na bino na batribulation nyonso tozozwa na sikoyo me bana na nzambe bazali kosede facilement mbala boni te tozoloba na bana na nzambe bokeba me bana na nzambe bazali kolinga kozala eveye te bandeko totala na moma oyo tozali na batribulation nyonso oyo tozali me bandeko bazali ko changer te bazali kaka na lolenge oyo bango bazalelaka soka azalaki muta gauche bandeko atikali kaka muta gauche azosala effort moko te na défaut nyonso oyo azalelaki azotikala kaka na position wana eloko moko oyo ezali ko interpeller ye ezali te bandeko tozali kokende wapi bandeko na ngai kati na Yesu tozali kokende wapi bozali komona te bandeko parole de Dieu lobi donc il faut que l'apostasie arrive simande kozala fin bandeko na ngai quelle sorte ya mabete oyo tokomona bolingi kaka bososolisa bino misu na bino bandeko ezomona te tozali pe kososolisa bino bandeko bozali kaka ko comprendre te bandeko bokeba nyonso oyo tozali donc oyo tozomona eza ba jour ba signe bandeko ya temps ba moment ya suka oyo esengeli biso bana na nzambe oyo tolingaka nzambe tozala ekenge bandeko na ngai bozomona mokili ndenge komi me bana na nzambe bazosede facilement bazoloba na bino bozwa biloko wana te bazobetaka bato na banzoto bato bosala boye te me bana na nzambe bazoyoka kaka te bele bazokenda kaka kozwa ngo bandeko moye totanga bakombo eza te tango bozoloba bakombo bozomemaka bangambo bana na nzambe
pression kaka ya muke bana na nzambe bazali ko perdre contrôle. Po bandeko na ngai tobela ba maladi ya ndenge na ndenge. Est-ce que si baloba ke ba maladi boye faut to salela ngo pe boye pona to bikisa batu? Non. Est-ce que baloba ke babiloko wana batu nyonso fo bazwa batonga na yango ekoma obligatoire? Non. Mais zali ko bomati lelo oyo zana ba maladi musu bazwila yango pe bakisi te ti lelo oyo kaka oyo mutu mbangu babimisi pe ba makambu na yango ale batu pe babandi pe kokende na bango kozwango et pourtant ba association ezoloba bozwango te babiloko wana ezwaka ta ya recherche pona babimisa yango mais oyo ezwi tante du eza risque na banzoto abatu eza na bamisu bandeko bazobela eza na bamisusu si bakoti na base ya mabele eza na bamisusu bandeko santé tikali liso bien te mais misusu bazozala bien ezali ça dépend ya organisme ya mutu ba pression ya ndenge na ndenge tozozwa tozovivre lisusu na liberté te tokomi na makambo ya ndenge oyo ezalaki a lire na biso te or ke ba situation wana nyonso bandeko toko changer yango koma toko changer yango soki biso to garder ferme na kati ya parole de Dieu soki to reconnaître munene ya nzambe na biso toko sila ko gagner ba biloko wana nyonso bandeko mais soki biloko wana ezo gagner biso pona nini tozo yeba te toza banani pe tozo yeba te nzambe wana zali nani pe tozo yeba te nzambe wana sala nini na kati na mukili oyo bandeko oyo akeli mukili oyo memi ba oyo nguti babande koloba nzamba zalaka na yete Dieu n'existe pas nzamba zalaka te mais to moni l'air babandaka kolinga kokata mitema batu wana batatolaka o to bengaka kofunguna o te nzamba zali na ye mais batu oyo kotisi na berere mingi bakobima lisu na berere wana te bandeko ngantuka na remexia kanzambe makasi ngai nazwi privilège ya koyeba liloba mais na batu misusu bandeko nanga bamiyebelaki liloba te lelo tozana bango te soko na bango sikoyo kozala ndenge nini na retour ya Christ ngana bino tomitunana il fait grâce à qui il fait mais ngai na yo tozwi risque wana te bandeko toyebi liloba toko sepela te mais pona nini tozolinga ko comprendre te tozaba nani pona nini tozali ko comprendre te nzambe wana zali nani munene ya nzambe wana bandeko eloko oyo tozoyeba ke ezali ça dépend ya organisme mutu bomoni ngo te eza déjà danger mais bandeko bazo reconnaître eloko wana te bazo reconnaître yango te botala ba mibeko osoko zwi yango te okeipa imususu lero kozonga bakangi yo kuna futa otan osoko zwi yango bakotika yo okokende no kaka na ndako na yo bandeko nyonso wana miso ekefungwa mate me bana na nzambe miso eza kaka ya kolala balingi kaka kotambola ngutu na bamasumu bato bachange bandeko baza na bango te toza kaka lolenge oyo tozalelaki soki ngai mama ana nalingai kotonga naza kaka na kotonga soki nalingaki mibali ya bato naza kaka na mibali ya bato soki nalingaki kibidia fuka na ngai nazwi eloko mutu na kolinga futa te naza kaka na yango kidia fuka na ngai soki na mesanaki kokimaka na bambongo ya bato naza kaka na kokima mbongo ya bato donc bandeko bas sorti ya mabeze bele oyo tozali kosalana soki na alaki na jalousie na nga bandeko nga mama ana natikali kaka na jalousie na nga bandeko tozokende wapi à quoi ça sert na mutu a gagner nyonso au perdre place oyo ya kotia ami na yo à quoi ça sert mes bien-aimés à quoi ça sert bandeko to sosola bandeko na ngai to sosola ezali très important na biso bana na nzambe ezali très important bandeko to revenir na parole de Dieu to landa exemple ya ndeko na biso Daniel oyo alakisaki biso to tala bayini na ye pa yinini oyo basukaki lolenge moko bandeko ngai na yo biso to tenir ferme na kati ya parole de Dieu to sala o nzambe na biso azolinga to sala to yeba bandeko to sali banani na kati na mukili oyo bandeko soki mukili
ezali kozwa babiloko nyonso ezali kozwa po biso bana na nzambe mutu tosede tozali kosala oyo nzambe azali kolinga tosala na tosala te to perdre valeur na biso. Parole de Dieu lobi to triste Saint-Esprit ezali na kati na biso to yokisa Saint-Esprit mawa te o eza na kati na biso mais biso to yokisi Saint-Esprit mawa, raison pour laquelle ténèbres est dominé sur biso. Mais ceux qui kaka to revenir lo lenge oyo to zalaki lo lenge o parole de Dieu solo bana biso bandeko tokomona nyonso wana ekosila kosila nyonso wana bandeko tokolonga yango ndenge ndeko na biso Daniel asilaki kolonga biso pe bandeko tokosila kolonga yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bandeko na ngai en tout cas synthèse o na mona ki bandeko pona kosalela bino na pokwa ya lelo ezalaki nde yango wana. Ba oyo kama ba moya français semble ki bango difficile yango wana bandeko na lingala na mukuse o to moni to memela bino na pokwa lelo yango wana o mama ana monya memela bino na porte na pokwa ya lelo yango wana bandeko mutu moko oyo a perda ki elikia tal exemple ya Daniel et que zongisa elikia na yo ba pression bonité Daniel oyo azwaki ba pression bonité oyo ya kozwa na mutu kobwaka ye na libulu ya kosi bandeko bokanisaki yango ezalaki facile. Mutu asambelaka nzambe na ye bapekisa ye kosambela lisusu nzambe wana te bandeko bino bokanisaki yango ezalaki facile. Mais totala Daniel wana bandeko alashaki te bandeko atikalaki ferme na position na ye. Soki Daniel atikalaki ferme na position na ye, pourquoi pas ngai na yo bandeko totikala ferme na position na biso? Pona nini bandeko toali kotosa monguna facilement? Pona nini ba piège ya monguna ezali kozwa ngai na yo facilement bandeko? Pona tozali ko reconnaître te qui nous sommes. Tozali ko reconnaître te tozali banani penzambe wana azali nani pembeni na biso bandeko. To revenir bandeko to revenir to longola kobanga plutôt misu na biso to telemisa yango epai liboso na liloba ya nzambe. Intelligence na biso bandeko elata liloba ya nzambe to longwa na ba futilité bandeko totala nzambe na moindre détail bandeko et non dans la généralité mais totala nzambe na moindre détail ya bomoi na biso. Bongo toko mona oyo nzambe akosala na kati na biso ekozala bongo bakamu sime bien aimé biso nyonso toko kamwa yango bandeko ngana zo croire te na babiloko oyo batu bazoloba eke koma penzo obligatoire na mutu nyonso eke koma obligatoire na mutu nyonso bandeko eke koma obligatoire soki tozakaka na position oyo tozana ngo na lelo oyo ngai na bino. Mais ce qui te lobi to revenir na parole de Dieu to sala lokola ndeko na biso Daniel asalaki bandeko na ngai mutu moko edoke ekosala matepe to komona ndenge nzambe ko confondre batu o nyonso tu bazokota na complicité ya babiloko nyonso ya koningisa mondi na lolenge ya boye bandeko na ngai to komona babiloko wana bango bazali ko préparer nzela na bango ya antichrist. Po diable lingite bandeko mukolo suka zala ye moko. C'est ça le problème bien aimé. Diable lingite bandeko mukolo suka zala ye moko. Alingia zala pena ba oya ye. Alors yangwana zali ko préparer sikoyo na batu na ye awa na kati na mokili pona nini azula ka ye ba am. Alors batu wana oyo diable zali ko préparer pona ba mena sakabiso toko mona bango na misu boy physiquement. Ndenge nini bakosukela po banguna ya Daniel bandeko physiquement batu bamonaki ndenge basukelaki lolenge moko ngai na yo pe bandeko toko mona pa bakosukela mais nyonso wana soki kaka confiance na biso ezali pa ya nzambe tozotalela nzambe na ba détail ya bomoi na biso na ba moindre détail mais bien aimé et non na ba généralité tango tolingi kaka kolanda nzambe na ba généralité. C'est que toko banda kaka kopengwa ma bandeko toko banda makaka na kopengwa ma bandeko na ngai to banga eloko te. Exemple za ebele na kati ya Bible awe zaka ka ya Daniel te
bandeko soki nazwili bino exemple ya Joseph totala Joseph bandeko monguna utaki musika te tanto tolobaka bakamaradi baza mabe boye baza mabe me banguna ya Joseph bautaka wapi n'est-ce pas kaka na libota na ye bandeko Joseph totala ndenga nyokomaki bateki ye bandeko batekululu ye lisusu doko reteka lisusu po batu oyo bandeko oyo basombaki ye pa ya ba demi frère na ye wana batu wana lek bakendeki bagardaki Joseph te bango lisusu bateki ye lisusu bandeko Joseph akendeki ko se retrouver wapi totala muto tobenga kaza chansa muto nzamba zo sala na kati na Joseph akendeki ko se retrouver wapi na ndako mokonzi totala bandeko muto bazoteka étoile zo ganga kakaka bandeko étoile zo ganga kakaka lolenge ngai mona yo lo étoile ke bandako ganga kakaka tango tozotika la sembo liboso ya Nzambe akeko se retrouver wapi na ndako ya mokonzi mais yebake eza l'étoile zo ganga kakaka munguna pa croisaka maboko te ti diable ayeko sala na mwasi ya mokonzi mais Daniel nani Joseph asedaki te loba ngai batekaki ngai bandeko na nga mutu balinga ko bomanga Nzamba sali babominga lisu te bateki ngai bongo na moma o nazali awa nandima na nga kaka pona tala kaka pepele bokalisi soki mbamsuba bandeko tsela Joseph 3 misuni leka linga ko lala na mosona linga ko tsele su 3 elinga komata 6 te bandeko ndenge kaka lekela kabino moko boyebi mais Joseph alingaki ko désobéir na Nzambe na yete atikalaki ferme na position na ye biso nyonso toyebi mwasi mokonzi wana manevre nini oyo asalaki po Joseph aboyi na ye Joseph andimi akende koniokwama Joseph bandeko andimaki akende koniokwama na prison mais totala Joseph akomaki nani tokoloba na monde lelo oyo Joseph akomaki premier ministre bandeko après avoir alongaki na ba pression bandeko bongo ngai na binongo to ba pression kako ya moke tozo céder pourquoi bandeko ngai na bino pression kaka ya moke tozo céder bandeko pourquoi tout tenir mes bien-aimés tout tenir elonga ekozala na kana biso elonge kozala na kana biso bandeko bashiti nyonso tu ya banguna na biso tokomona yango tokovivre yango bandeko bamisusu bango wana babandi kopapola bango bambata kuna bomoni yango te baimage leki te basaleli ye na banzembo bomoni yango te bandeko basakanaka na Nzambe te oyo mutu aloni ya kozwa bandeko yango na tolona na biso ya bien tokozwa pe ya bien quel que soit ba pression ya bongo ya bien okozwa ba pression ya monguna te bandeko ekoya me yebake okolonga kakaka pona nini ozotikala kaka sembo liboso ya Nzambe na yo oyo akela yo bandeko ya mingi ya koloba ezali na yango ndenge na uta koloba na bino kaka eza nango exhortation moko alembaki azongela makasi na ye moko aperdaki kondima azongela kondima na ye moko abandaki kobanga atika kobanga toza balongi me bien-aimé toza balongi na kombo na Yesu Kristo Yesu akufaki pona yo pamba te akufaki pona yo osila kozala save ozala mise à part ozala mulongi bandeko pona yo moko okokaki kolonga te ma avec Jésus Christ kombo wana bandeko makila wana tango nyonso ezogangaka bandeko confiance eleka pembeni ya Nzambe en tout cas mingi ya koloba ezali te bandeko Nzambe apambola bino nyonso na bandeko o baza na ligne Nzambe aleka na kopambola bino yango wana en tout cas synthèse nanga na saleli bino na enseignement oyo ndeko na biso Mai apesaki biso yango wana Nzambe aleka na kopambola biso nyonso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tokutani na bino mbala mususu na numero mususu. Ezalaki bongo gai servante na bino Anne bye bye na bino.